frère Ali na bakisa tozali génération parce que les nauti dernièrement na retraite nzamba ebisinga ke biso tozali génération ya les derniers au bazokoma ba les premiers donc tiangu basekaka biso tiangu bamona biso batapasi bamona biso batapamba mais biso tozali ba les derniers nde tokoma ba les premiers puisque même makambo poto même makambo kolata même makambo nyonso tu euta na tiangu lelo pe nzamba bimisi biso bana tiangu tote ya sango malamu toningisa poto na makambo ebele tu te rends compte même olobi makambo keste Victoria ya obima na tiangu ozomona tiangu do makambo nyonso tu eza tiangu siko pe tiangu nzambe pe siko atelemisi ba pasteur ya tiangu biso ba ovement tosokola ba mai ya mokali tosokola ba mai wana nyonso donc biso net biso oyo bana mokali vraiment donc ozomona ke ba côté kuna ba benga ba désert na botami na nga kuna te mais tozala banda ko kuna na kola kuna de ça a plaisir que lelo oyo biso bana tiango nzambe siko atie biso na premier plan yango ndo lobi makambo asele osino loba so message pour nazo record yo pour na publier en calamité en tout cas il faut que pour la frère wana ngasa na tibo ningo mengi bazibamona kalwa yo fresh et pour bazibamona yo lokola iboma eza complément mission moko ba petaye mais mission sur bazwa comprendre et peut-être que on va dans la table pas comprendre il faut vraiment c'est-à-dire pour provision dans on doit compléter le bagage de tout ça là on demande dans le désert le bagage compléter tout ça là Jean-Baptiste a complété Moïse a utilisé pour achever c'est déjà vraiment
vision azopesa ye moko na yango na oloba mpenza te wana aza mwana ntiango c'est-à-dire biso bana ntiango oyo nyonso molimo nzambe tenge ifa telemela motu nyonso azobenga paster ya aventure eza eloko ya hypocrite ipo tolongola nano anti valeur oyo bazokanga bana nzambe bamona liboso te biso au nom de jésus tokomona liboso te tokobuka bakali nyonso oyo bapaster commerçant bazotala na contre eza na nzambe. Frère Ali, na crédit mingité puisque yo bengaki nga na biso kokata poza en Afrique du Sud. Bon, Sentinelle TV kuna en Afrique du Sud, oza na ville nini pe kuna Sentinelle TV boyambi ondeni. En tout cas, dans le monde, on a batala refait pour malgré parce que va titré en plus au monde qui sera regardé les amara pour le faire et télé dans la bafone dans la pour la sala ba Facebook ya charaba nime les affaires du montage va unité mais à communiquer dans la et tu vas dans un petit peu d'amba azoko changa dans la pour dans internet dans la moko dans la tout ça la difficulté pour dans la on a jamais église moko les affaires qui ok, message nini oza nango mpona bato nyonso balanda biso na Sentinelle TV mpo tozokata calamité. En tout cas, message ezaka nzambe ntango mpona bato naye na kati ya bato moninga ekopete jesu abandimaka motu te mais misala ya moto alaka ya moto ekenda koteya bate nzambe ye moko ateyaka ati voila la trésor que nzambe envoye ezali motu moko te abakobenga ye mais Sentinelle TV etinaa peut-être bato bango mona dans la voiture ezotala mosala nango oyo nzambe ye moko yazibenga zoki nango. Sikoyo na Afrique du Sud oza na ville nini? Cape Town. Cape Town. Opesa bandeko nyonso tumbote kuna. Vraiment nasepeli mpo na appel na yo tozala toujours en contact. Merci mingi, bye bye. Ok, merci voilà. Misala ya Sentinelle TV ezomonana. Merci. Bye bye.